Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Yeah. Dekunaga na zako ebiso. Bana poto, bana partout, balandia avis du public mbote na biso et sengweza yangai kokuta na biso lelo na cadre ya émission na biso télé surprise émission moko bosepela na yango mingi émission o bolingaka mingi nazana esengo pamba te na ebike boza ebele bozolanda émission yango télé surprise mingi basepeli na babi rabi continuer kaka ndengo na lokwa papa Victor depuis États-Unis lokola papa na biso Dival Kasongo depuis Montréal birabi ndengo na kitoko to sunga bandeko. Et ça la moi bien la charité bien ordonnée commence par soi-même. Fabou Senteka le boss américain la charité bien ordonnée commence par autrui. Boyebi tozaki mbala simana pasteur de la foi na hôpital mokili mwinda bisika tokendaki kosunga to pe kobimisa bandeko bazali na maternité kuna bazwaki tango molai oyo makoki ezalaki te kasi bandeko pe ya poto mingi balandaki ne babite rabi totini pe mwa lisungi tosunga ndeko moko azalaki wana botaki mwana kitoko bébé Patricia azangaki makoki alelaki babite so yata mwa makoki ezali na banata mombongo pona bokola mwana ngai na yango nde lelo toye to mona ndeko ngo awa mbote mama mbote papa kombo nani Nancy mama na Patricia yo nde toyaka kobimisa na pasteur de la foi na hôpital mokili mwinda ngai yebisa biso nanu depuis pasteur abimisa bino na hôpital ozo évoluer ndeni na bana ka bongoka kana mbongo pona koteka mbongo pona teka ya siko nandi na waka mkoana bobengi papa bengi ba bayaki koluka yo na mokili mwinda ngomba bayaki koluka bo poni memaki bango te o to monaki musika ya ka boku ya siko na yepa papa to kutana. Voilà, tokenaka na mokili mwinda hôpital oyo pasteur la foi kendaka plus kosala geste ezaliaki pona kosunga pona kobimisa bébé oyo bomona bébé ya kitoko oyo bébé Patricia et papa na ye sundolaka na hôpital tozana mama ma koko na koko pusa no kaka pusa boyolo ba esa mon bien koko mbote papa ngai koko a Patricia na mona pasi na mokili mwinda menzambe azaka nzambe ya bomoi abimisi biso atindeli biso papa aye ko pasteur de la foi aye ko bimisa ngai na koko na ngai na mona kipasi kolala na sima kolea malonga te tata na ye akendaki wa ye asundola ya kima biso to mona na kaete asundola biso na kata hôpital mona na pota césarienne beli kututé na nzela akenda asundola bisa tika bébé oyo babota na césarienne papa pape Patricia na césarienne pasi tonyokwa mina mokili mwinda tala sikoyo papa tindeliso pasteur aye ko bimisa biso na koko nange me mukolango na mona ki esengo makasi mingi na lobi nzambo ya zaka nzambe ya bomoi na bimi na libulu ya kosi likolo ya mona oyo bana mosusu bayaka ko bebisa famille ya bato nanjela papa ngo Patricia akenda eyebana te atika biso kaka boye tala sikoyo monzame patika kabana na eteme moi loko botindeli ye atata mesa na ye ateka kuna mama tozokoma kuna. Je vais demander à Bogo Sanderson de nous proposer de nous balancer encore les images de en fait la dernière fois lorsqu'on était avec le pasteur de la foi à l'hôpital pour payer les frais pour na kobimisa bandeko bazali na hôpital bakangama pour na kozanga makoki tolanda bon tokoba biso na biso.
voilà tozaka awa na hôpital mokili mwinda na njili bisika toye kosala geste oyo nga bengaka geste d'amour geste oyo sala komisa ba mama misato oyo baumeli na hôpital oyo faute de moyens makoki eza te pasteur de la foi ye elongo na pasteur moko na Suisse kombo ekimi na église basali geste d'amour oyo mpona kolibere bandeko toza koto mama mbote papa kombo nona Nancy. Maman Nancy, yo au sel combien de mois? 2 mois. Au petit mois na mois c'est ton bal. Moi na mois. Comment on est? Patricia. Patricia. Bongo tata na yaza. Akima. Olobi? Akima. Tata ya mwana Akima. Oh. Bo Akima point. Akima monika mbongo belende basenga kale. Akimina. Etango botaki azoya nini hôpital? Ayake bandeli. Siko ya moni siko nde komi na katikata la kimina. Bake ko luka ipe boyo. Ngai mbongo ane uza mbongo lupangu na ko somane lupangu na kana ko futa te. Tiko lo babweko. Mbongo o fo bimza mwana na hôpital. Ya mbongo lupangu mala mwa soma lupangu ko ane ufuta te. Asala nini na vie? Asala bilanga. Asala bilanga. Yo fandi wa. Ngana vana segoma futa segoma. Futa segoma. Mais pas na bango yebi. Pas na bango yebi. Bande ko ni pe bayaka. Bayaka te. Bango pe bakima bonbon lupango ko ba futa. Alobi. Ngo ba singi pe mbongo lupango so ndenge nini susu mukili mwinda. Mbongo yo lupango zai combien? Ezaki 300, tikala 300. De ceux ans $300 na segoma fo somba lupango. Tati msuna mboka na bango. Mais moi na liboso yo. Te ya mibale. Kana papa. Na Césarine peka. C'est bon, par rapport à geste oyo au bout na césarien. Moi na liboso césarien mibale césarien. So docteur alobini o continue ko bota to. Te alobaki na pe na tika. Na bote. Yo siko moni nde. Nga pe na moni na tika. Ngonde papa ni pazo kimane boy. Olobini ni pona geste o basali nde bafuteli ombongo lupango po bima hôpital pa ya pasteur de la foi na bande ko msusu par rapport à geste o basali lobina oni. Te na moni pa yanja bazwa lokumu penza. Bisika pe mbongo na pe uteli pe bakisa bakutu ya koleka. Pona bazwa makasa ko ya kubimisaka batuso tu babando ya Yo pona ba mibalo bazaka moi c'est ajuisé mais akebota hôpital basengi mbongo kimi olobini. Pona bango namoni kamuna olobate ka bango na nzambe na bango. Merci beaucoup. Siko nde ba biozo bima obima mba moko. Na bima mba moko. Bande kono ba yebite siko kenana. Te ba yaki déjà wana ba yiko talanga. Ba yiko talo profiter bazela ka bokende. Kitoko. Aya sfanda na sekomaf azokende bébé msoza koto bébé oyoka santé komone nani? Résoldi. Nani? Résoldi. Résoldi. Relaxini. Résolution de Dieu. Ah, résolution de Dieu. Ah, c'est bien. Yé abota me pena césarienne? Oui. Vous savez combien de mois? Ah, il y a un abim 2 mois fois. 2 mois déjà. Combien? 2 mois. Oui, quand Sony est là, nos caméras, nous allons les aider. Oui, quand Sony. 2 mois. Oui. Si go, quand on est zandé nini, y a papa na kimi? Te azali, te tell quand on dame rapport aussi c'est tout bien. Ah, papa na zana ya. Ok. Ye obota ye o abota na butu ye o boaki désert. Wana yo mto c'est 4 mois. Kasi moko ba esenga kuna ke azosala place pasmi. Kuma azosala kimi yebisa biso mona liboso to mibale. Ya liboso. Abota na c'est rien docteur alobi nini? Abine lote. Abaikane fona zwana repos avant ba station mususu. Yo moko olobini. Tokolisa na oya. C'est bien. Si vous par rapport à geste au pasteur de la foi à sali pona kobimisa bino na makokoso bozali na yambongo lobini. Na 5 ans merci na au papa sali bisike ute ba samasuko leka plus po a sunga suba obatikani. Ya ngana zaki na. Résoldi aza moi stomba. Mobile. Ah c'est très bien. Félicitations quand même. Si ko bo bima bande ko ba ebi ko so bima. Non, ba ebite fona za ande papa ba on po akenda musala ya kabutu. Bien papa.
Kombo nani? Kombo nanga Jemima. Jemima yozo mona za mineur. Mineur âgé. Âge ni? Nana 16 ans. Ah, Jemima. Za mineur ko. Mona kombo nani? Vainqueur. Vainqueur. Ah, vous ba kombo bien. Ya kombo mona na zwa gite. Kombo nani? Ah, Patricia na zwa gite. Patricia Resoldi na vainqueur. Yebisa biso. Yondo yaki na butu ba betelinga solo kuna. Te na yaka na moi. Yo na moi. Bon, aza abanena meme après a. Ah. OK. Siko yebisa biso papa mona za. Bon, baba ndai kofuta déjà ndambo. Donc ba papa mwana za wapi? Papa mwana azali mazala awate. Wapi? Azana kenge. Yo uchi kenge? Te nazaki awa. Ya yaki après kenge. Ah. Ye pas za mineur neti yoto ya za mkolo. Ana 20 ans. Betel solo zolo. Te normal bafuta ki ndambo bafuta ki bamoni bakomi na katikati donc bakoki sute bayaka de sute bamona na sute. Famille mbali no bamona na sute. Bayaka sute bamona na sute. Bo famille na bino ba olobani. Te mama ni mtazoluka. Asalama. Ate do atekaka. Atekani. Ateka makaya buna bisa ukauka. Nazana. Na libongo. Siko ye papa pe mwana abengaka to abengaka te. Abenga na eba sola mi na grande sœur. Alubani. On a évité pour grande sœur sanka ki sola kinaye. Mwana botama na combien kilo? Botama 2 kg 500. Siko docteur a optionné ndengo boti mwana liboso. Docteur abisinga na bota sute na vanda na zela na bota sute. Vous êtes à moi 6 mois. Non, ma pour na 10 ans. 10 ans. Ah. Yo le binende docteur Alubio. Bon, ezaki libaku na kutana kinango, mais na kondima sute na ona moni na bandela lisusu. Ah. Ça va, vous comprenez, à mineur, 16 ans, normalement, normal, papa moi, il fallait héros en prison pour ils ont viol ou asala kiwana surtout qu'il y a un grossesse aux mineurs et au lobby nini pour un geste au basali ya kufute la yo frais ou éthical pour que obima hôpital. Non, na komisina nous les bon Dieu o asali papa grâce aya kobimisa biso. Pe o muto atindi ya pesi mbongo aya kufute la biso do na komisi nzambe. Tiko ambali akimi oboko la mwana onde. Ah. Ba papa ka. Bakoko mwana. Yo moko sale lo to boko la mwana okindeli bakoko ni charge. Na poste la zwimbongo na banda akoteka. Ozongo wapi? Olugambali mso apeso mbongo. Te. Na olugambali msutu pa na lapi kutu. Na mwa kutu mbali msutu na. Baga go ina lapi na panote. Na dembe lo wana zwi. Lelo te lobi pete. Eh bien voilà, merci beaucoup Bogo Sanderson. Je pense que l'image fiston bassin de FB International ou ACP Laganango, ACP Lana Gestana, ils ont ici maman na Fallon na Suisse, ils ont ici papa du Val Kasongo, Muyaka sans complexe, fils Kinkela ACP na image wana. Et voilà ndé no bébé Patricia yeyo, yende zalaki kuna azotala. Moi si hein. Patricia Chuchu mbowana elobeli abana ayoki chuchu bubu bébé moko santé kitoko ya wili okopesa nga geste onde ko apesa ki na cadre ka télé surprise ndenge zalaka et ndeko alobaki te moi geste moko ya esunga ndeko a débrier po ye moko alobaka te kata makaya bo te kata fufu na coin nde bayeko loba te ateka a débrier abanda koteka ta mwa makaya bundenga lobi mombongo kipaka nango te et maman kozwa na pesa donc geste onde ko mona Suisse so na bosta intende ko mwa mona Suisse nda tindaki yango to sola na ino habite e kosunga sœur na biso a teka c'est vrai za mukeme e kosunga ya mukende so na lisu yango yo okotale na ndenga mabete otali po bimisi na yo e weza teke yo Rabi aliaki mbongo ndeko wana dona sensi wana et salut moi bien éviter ce que le bani na zo sika mapombo merci penza bisika mbongo utelier bakisama ya koleka penza po ambala sima pe basunga pe lisu basunga ka yo basunga batu mususu basunga batu nyoso tu
na mokili mwinda na bamusu batikali kuna basunga pe bango. Maakoko nabenga na ngone wa maakoko po koko yo amona niti olobi nini par rapport à geste ondeko oza na Suisse asali. Papa merci nazongisi matondo mingi kote ya mbongo yo uti mususu ebakisa makoleka oyo po bandeko mususu pe bapambola bape basunga pe bandeko mususu na sepeli mingi bisika ya biloko o mbongo oyo uti penza nzambe apambola mamoto wana oyo atindi mbongo oyo efula ebakisa mapo bandeko mususu pe apambola bango pe ngai koko ya Patricia penda na kumisi nzambe matondo na kati ya zone ya lelo na mwana oyo Patricia pe nzambe pe atape loboko pona ye pe na koko nanga oyo lipamboli pe efula ebakisa malokola kote ya mbongo oyo eza kota. C'est bon maman, déjà maman koko Patricia alobi déjà belé ngana Tricia nanga Marie-Jeanne Bololé moyena lobananga ezati geste sou monsieur ezali yena otanga kombo maman d'être de la foi azaka na France na Orléans abaite rabisa pe moi geste oyo pona ndeko na biso je pense que to kina geste na cadre kaka ya télé surprise. Eh bien, geste msusu yango eza liputa oyo bana ya Centre évangélique de la foi en Christ bazolata yango na compte ya campagne d'évangélisation à cause de la foi. Ce que moni bakomi pe à cause de la foi bakomi CODEF Assemblée de Dieu. Donc eza liputa oyo baolata le 1er juillet na terrain ya Bouddha. Maman Odette de la foi habite Rabi pesa ndeko na biso liputa oyo. Une façon à inviter au le 1er juillet na terrain à Bouddha et aux annales putanayo la tango na invité sa maman Odette de la foi ni nzamba pambola ipenza na pese pe ma pamboli esika zali so pièce ya liputa à cause de la foi na pese ma pamboli penza ezwa maya mingi ya koleka kutu o. Voilà, et salut-moi bien, je pense que tout moni bandeko oyo bosaka boye mingi na ba commentaire bokomaka ya wili mingi na ba commentaire bokomaka bosoki loboko à droite pesi oya gauche yeba te to sala ka yango te pour que loboko à droite yeba kasi to sala télé surprise oyo to pe to sunga bandeko na TV pour que yo opposant possibilité o kiko sunga ndeko songolo pakala. Oye baki eza pe na bandeko ba souffrir eza bandeko bakangami na ba hôpitaux ya bandeko oyo baza na ba prison na ba kasho bisika ya pasi bazangi kaka lisungi soki olobi osunga ekozala malamu mingi nzambe akopambola yo emboîter les pas sala lokola ndeko na biso oyo asali na Suisse sala lokola bandeko basala bamboka biso basunga ba orphelin basunga ba veuve basunga bato ba na difficulté ezozala malamu mingi nde bomoni maman moko na Suisse atindi enveloppe moyena quelque chose et puis maman Odette de la foi atindi pièce à liputa bongongai na lati pe polo na ngai à cause de la foi campagne oyo église centre évangélique de la foi en Christ va organiser le 1er juillet na terrain ya Bouddha na cadre kaka ko gagner ba am pona kolo bébé Patricia bébé na ota micro azokamo bébé yesolo bana bazali pambole uti pa nzambe bazali pamboli soki omoni mwana faut pas négliger to yebi lobi ya mwana oti ta mususu yem ta koza première dame ta mususu koza ministre ta mususu koza la pe enseignante ta mususu pe koza ma pasteur de bana bazali pamboli ya nzambe esenge na biso kokamba ba malamu kobokola mwana malamu mama na Patricia sko yo yebisa biso okoteka nini na oteka fufu tu ko filmer to mona mama Patricia oteka fufu otiki na Patricia pa ko question ba fufu mona penza na oteka fufu na kebe ya machine na nikisi na ina na ndako na teki eteka makitoko nzambe apambola msana yo apambola commerce na yo robanda ekenda liboso soki to moni yango ezoki malamu so nzambe asungi obakisi susu to pe na bénéfice évoluer et ça malamu mingi. Merci koko Patricia, merci maman na Patricia, merci bébé na memaye mana bébé Patricia bana ba alpamboli voilà ya oui je peux me lever bana bazali pamboli bébé oyo azaka na hôpital bomoni ba image et nzamba sunga ba bima bazofanda na njili kaka njili nini
c'est comment faisant moi distance nde na benga ba ya awa parce que to ko tanta sali mais prochainement ngamona okitati kuna na njili c'est comment pona ko sala bango interview ko tala ndenge nini azoteka si réellement azoteka et puis so mombongo ngo ezokende ndenge nini basi mso baza wazu mombongo bwa komne goigoi azokwani su koteka te akomiso alie fufu alali Patricia akende koteka bwe mwana za mwa muke mwana kitoko nzamba pambola ndeko o asali geste oyo merci et pas ya papa Duval Kasongo na présenter ba condoléances na ngai pa maman Marceline et beaucoup de courage. Merci Fiston Bastien de FB International Agence Assir, Fabrice Saint-Ega le boss américain, maman Zefa Vital, merci na papa Firmin Motema ya Linda Dialunganda, merci et pas nayo depuis Marseille, merci Angèle Kinkela, merci à Wilson Bilili, Willy Songa, merci beaucoup Sanderson à montage, merci na maman d'être de la foi, papa Nabiso, les référents d'Okuta Miguel depuis Italie, merci vraiment Nabino sur Bolandaka, émission Nabiso, Tokuta Balasima, numéro Yasika, merci. Ah ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Zolandama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Zotalema, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Zolandama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Tekuna gana za kuye